Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Nazalina esengo ya kopresente bino KNB News ya moko na lelo kobanda semaine elongo na magazine Kinshasa na biso ezalaka esengo mingi. Merci Nabino bozwa occasion to bopona Nabino KNB News pour la kopesa kabino d'information. Il y a République démocratique du Congo partout dans le monde entier bozali ebele pour la kolanda édition ya KNB News mokolo na lelo. Nazalina esengo ya kokuta Nabino. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na Chine a visité Bongo usine Oyo et salaka ba téléphone ya Huawei. Tolanda ba détail na reportage Oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Bongo usine Oyo et ba salaka ba téléphone ya Huawei kuna na Chine na ba séjour na ye mokolo ya dimanche nde tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné na première dame pe na délégation na yemisusu bakendai kotala ndenge nini compagnie Oyo et fabrikaka ba téléphone kasi Oyo tozali sir ezali ete basuki kaka te na makambo ko visiter mais babetaki lisolo na DG to PPC ya entreprise Oyo avec impact na idéologie ndenge nini ba téléphone pe ekoki kosalema awa na République démocratique du Congo kasi na maloba na ye tata mokonzi ekolo alobi ete susi na ye ezali ya kosala République démocratique du Congo ekoma pays Oyo ezali industrialisé kasi toyebi ete Chine nde akoki kozala partenaire moko ya malonga pour ko accompagner souci Oyo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge azali na posa ya kosala malamu mingi awa na République démocratique du Congo. Tika ete Zambe akokisa ba posa na yo tata mokonzi. Oui. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a kendeki bongo kotala ba victime ya ba mvula oyo ebetaki kuna na kale ndenge ebomaki bato ebele kasi atambolaki moko te azalaki bongo accompagné na ba ministre pe ba membre ya cabinet na ye. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde mokolo ya samedi 27 mai 2023 ne akomaki na Bushushu pe na Nyamukubi na territoire ya Kaleye na Sud Kivu pona ko consoler population Oyo bazalaka victime ya catastrophe naturelle Oyo ekomaka na date ya le 4 mai Oyo euti koleka kasi ye atambolaki bongo na kombo ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi azalaki na délégation moko Oyo ezali composé deuxième vice-président ya Sénat ba membre ya gouvernement quelques députés pe ba sénateurs na ba membre ya cabinet na yepe bazalaki wana ye moko akitaki kuna na ba risque Oyo toyebi ezali koleka kuna. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ayebaki na kokoma kuna kasi alobaki boye ye moko amoni situation Oyo population ya kale bazali koleka na yango kasi atambolaki maboko pamba te amemaki mwa quelques biloko na mwa enveloppe pona kosunga population ya des villages Oyo. Pona ba voyage ya chef de l'État kuna na Chine population ya Kinshasa bazali ya kosepela balobi ezali bongo bénéfice ya peuple congolais bazalaki bongo na micro ya KNB. En tout cas azali mwana mboka o biso beno to tshela motema ntake ba chaîne po papa na biso a chaîne ezaye eza bien idée wana zo so eza bien so ba entreprise wana ye ya ba chinois en tout cas baluka ba sala likambo o congolais azoluka po ne doza boye misala ezate mais avec ba entreprise wana ye zo kono luka na soke ye to ko pesa maboko to ko ndima ya ntake congolais. En tout cas, ezala na ndenge bena bosolo, ezala na ndenge promesse te. Baza papa obiso nyoso to tsheli bena motema. Oui, c'est ça, yango to lobati. Po sa na biso ezaka no entreprise ya ezala bena ndenge lukuta te. Do ba sala bena makambo eza bena ya solo au Congolais azozela. So ba entreprise ye na ndenge papa azotambola. Et ça la biso bien quand même. Que notre no koma en tout cas ba entreprise wana ya pe ezala musala ndenge sengeli. Ezala sute que non
baba no so batu moko donc o azo luka musala en tant que congolais azo musala ninge sengeli wana to gondi mangote po ite et l'Obama peut continuer à l'Obamaka mais réaction exacte baba ite misala et les kamalobane belete yala lisolo to mesala ya masolo yango déjà to yoka nso yango po to yeba lobaka bongo a contapeka lobaka bongo to ndima na biso ti ambre biso pa to fana so ka likola moto ne to fanda so mo ito mena so tanga wisi on to message sur la moto ba voyage nyonso akendaka ba projet nyonso anona voyage wana eza mabete mais amabeza ke au départ banda ko sa ba voyage wana ba projet ngo se réaliser te a pas sinde en wana nandenga uti chinawa idée za bien mais est-ce que se réaliser parce que oya bandaki déjà liboso na se réaliser te donc na 5 ans oyo pona nga mambo ba voyage oyo et abouti na eloko moko te idée bonne mais ça loko se réaliser te donc moyen to s'attendre pe na mambo malamu ezate donc bambongo wana ozo beba na ba voyage wana moi je préfère lokola ba projet ozo se réaliser te ba c'est la même pe ba fonctionnaire ba futi bango ezo beba pamba parce que eloko monte se réaliser na ba projet nyonso de pas bana ba voyage wana ba bundaka na era lobby déjà tamisatu moko so réussir déjà ko su ko bunda mais na nyonso so réussir te alors au moins te que ça na ba peine perdue bambongo ezo beba pour rien bambongo wana ba samaka mususu ba sala tabilanga to ma mususu ba idée nyonso ba voyage nyonso sali ba idée ça bien ba projet ça bien mais pour ça na biso fala ta moko to mi balé se réaliser sur 5 ans nyonso ka yango ba projet nyonso ba voyage ça belé et se réaliser te sikoyo to repese sous 5 ans o zoya mais soki o déjà simbité c'est que o pe o simbate pour likambu nyonso na bandende za malamu soki début déjà ça mabe c'est que le reste pe ça mabe donc il fallait na 5 ans o attaquer na ba discours nenda loba que le peuple d'abord il fallait abunda attends la dernière minute avant l'élection soki abunda ta social et boni moi muke wana ezala moi malamu koleka ko tozo souffrir ko candidater sur meligi to lati basket to za téléphone soki ni donc vieux ça bien mais vieux ça bien te bato bazo souffrir à ça la tout à réaliser même ba discours na lobaka avant à soit pouvoir assurer kabiso même ba militaire population mambo ezala bien donc un peu songa ko loba ma nyonso aso loba ba projet tout ba idée tout ça bien mais est-ce réaliser ndé tout monde a changement Bah, agent, il y a ministère, il y a affaires étrangères, bah, celle des autres, lelo liboso, il y a immeuble intelligent, bazali ko déclaré. Bah, moi, na bango, oyo, bah, futamate, kino mokola lelo. Bah, agent, oyo, banda ko déclaré, mongo na bango ya salaire, bah, yaka kose lango. Kaka liboso, awa, ya hôtel du gouvernement, po awande, bah, ministère, nyon surtout, evandi, oluka budget, ezali awa, oluka finance, ezali awa, ba ministère nyon surtout ezalaka awa oyo bazali capable ya tope bazali na ba signature pour na mbongo ya ba salaire ya batu oyo ba salaka na ministère ya affaires étrangères to yebi malamu na République démocratique du Congo batu nyonso ba yebi malamu ete ko banda mwa batan ebele ministère ya affaires étrangères abimisaka lisusu ba passeport pour na batu suite nango ezali un paiement ya ba agent oyo ba futa makali lisusu te ne yango ba boya ko sala musala kasi lelo lisusu ba lamuka kipe bango yo ba ye koyemba liboso ya hôtel du gouvernement. Tout travail mérite un salaire kasi batu oyo bazali ko réclamer mbongo na bango ya misala ti lelo bazali ko zote. Esengeli solution et pesama pona batu oyo. Oui. Beltesco azali ko continuer ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na ye ya kitoko makasi. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti
na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi cornebef ya solo lata ya ngombe Texas esalami ya munene mpe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Betosco a fait opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas corned-beef oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas nga na benga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tete Betosco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge kolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la différence ezali mundele sa tira oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba corned-beef oyo uti na Brésil cadeau signé Betosco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Phénomène oyo ya bamobondo ekomi kotambola partout bakoti bongo na popo kabaka ba détail tolanda na reportage oyo. République démocratique du Congo ezali ko traverser ba moment moko très difficile ezali ko pesa pasi pe mawapo na population ya este ya République démocratique du Congo pe et comme il est makasi na ouest et sikanini oyo toyebi wuta ba mwa oyo ezali ko salema kuna na kwa mutu ezali bongo ba mobondo oyo bazali ko semer des ordres kuna na bitumba ya bateke na bayaka kotaki awa na ville capitale ya Kinshasa na commune ya Maluku esikanini bakomaki ko menacer population kasi mapinga ya ekolo batelemelaki bango na population bazali ko tia bango maboko lelo oyo bakatisi ngambu pe bakomi kuna na popo kabaka esikanini bazali koluka koseme ba des ordres lisusu kaka pona koluka ko déstabiliser République démocratique du Congo na province ya Kwango ba milice oyo ya mobondo bakomi na bango ti na territoire ya popo kabaka na province ya Kwango oyo ezali na 400 km ya ville de Kinshasa pe ezali na moins de 50 km na Angola toyibite situation oyo bazali kokena yango ti wapi. Présidence de la République ezwaki numéro ya chef na bango pe basololaki na nzela ya téléphone mais bango bazalaki teti makasi yoka ba réponse bazalaki kopesa mokonzi oyo ya mapinga awa nazobenga yo déjà présidence de la République numéro ya moto menasaki atindi yango ekomi nde omoni na tongo bapesi nga ndingisa ya kobenga yo pona solola na bino kokanisa teke na tango ozoloba wana eza secrétaire tozali na bapareil asi tolokalize na place bozali toboyi mpe totinda basoda kuna parce que oboni deja ozala makanisi wana loba na baninga boza na bango botika toyokani sava bino bateke botika plateau po biso mpe totika makambo na biso monsieur nga naza moteke te naza mpe muyaka te moto ozosolola na ye azali mokonzi munene soki yo oza koresiste ndenge ozoloba wana tobakisi oza nango eza bakisi moko ya moke okoya kokufa pour rien tika Congo eza na besoin na bino nyonso toza na besoin kokende kokotisa bitumba bato babunda lokola bato ndenge baza konyokwama wana te botika soki problème ezali bokosolola yango conseil nazopesa oyo yango sikoyo oza ekoloni
Monsieur, colonie. ngai nazali mungala, nazali commandant, nazali général, mutu nazoloba na yo boy. Nazali général. Yo pratika batika po. Soka longwete, je veux t'otikate. Balongwa wapi? Wana plateau mobimba. Balongwa plateau mobimba parce que yo nani? Constitution de la République démocratique du Congo, landa monsieur. Constitution de la République démocratique du Congo elobi Congolais nyonso ko vivre place oyo yalingi. Congolais nyonso ko vivre place oyo yalingi. Nteka Congolais te yo lokolo komo kota bateke ça va. Lo ezate yo biso pe tozali. OK, merci beaucoup. Koba kaka, oko regretter kaka ndenge oza kokoba wana tu vas regretter. Ner to koya ko boucler place wala bakangi lokola soso, okanisa teke na tango oza koloba wana, oza na science teke bato baza ko banga yo te. Nazo biso ke oza déjà le numéro zo utiliser eza Cécile. Soki ya Cécile nani wana? Shikombo to merci beaucoup. Naki elima na yo wana eza malamu. Merci. Naza conscientiser yo na yebisa yo lobi ke oza elima ki elima na yo wana ezali pamba. Te baninga na yo babandaki mususu asi bakufa kito. Bazo yebisa yo ke tika yo kanisi oza elima ya solo penza yo. Merci beaucoup. Napesi yo 24 heures kasi. Gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, ba pesi bongo trophée ya meilleur gouverneur awan na République démocratique du Congo. Ba détail to landana élément oyo. Encore une fois, merci à vous tous. Jantini Ngobila Mbaka ayebi kozwa trophée lokola meilleur gouverneur ya ville ya Kinshasa. Po ezali ya kokamwa te bozali komona ndenge nini Kinshasa ezali kozongela kombo na yango ya kala ndenge bazalaka kobenga yango Kinshasa label binomoko botala na bacoin oyo nyonso ti boyebaka eza salite. Lelo oyo banda Jantini Ngobila azali na en tête ya Kinshasa binomoko bozali ko remarquer ke bosoto ezali lisusu mingi te. Tala yomoko pe oko pesa ba organisateur oyo raison na musala kitoko oyo Jantini Ngobila Mbaka azali kosala. Ces prix, j'aimerais les dédier pour le troisième mandat, le deuxième mandat plutôt, parce que bon, c'est un lapsus, on ne sait jamais. Alors, bon, je vais dire ceci. Ces prix, j'aimerais les dédier au deuxième mandat de notre chef de l'État, car il le mérite. Et c'est pas pour rien que nous l'appelons affectueusement Fatih Béton, parce que c'est le plus grand bâtisseur que le Congo n'ait jamais connu. Encore une fois, merci à vous tous. Kasi yemoko na discours na ye a dédié trophée na ye oyo et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na deuxième mandat na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Oui! Comportement ya basi oyo bazalaka afandi bien na libala ceux qui mobali azana musala azana mbongo. Kasi ceux qui mobali musala isili yepe akomi na ye ko luka batu misusu na libanda ezalaka nini? Totuni bongo na micro ya Jetu Kibala population ba expliquer boye. Affaire oyo ya basi ya mabala ebele na Kinshasa oyo bazalaka soki kaka mobali musala esilie ye wana atalisi mandoki libanda abandi na ye ko tricher mobali na ye. O komona mwasi avandaka na mobali na ye ndaku moko kasi tangu kaka mobali musala esilie ye wana akomi kolinga mibali misusu libanda akomi na ye ko tricher mobali na ye. Yango totambola ki pona kotuna population eske ezali malamu mwasi ya libala oyo bapesela ye mbongo mobali musala esilie akoma ko tricher libanda. Est-ce que ezali malamu to ezali mabe? Boyoka population ndenge balobi na micro ya KNB. Infidélité eza malamu te. Basi bakanisaka ka infidélité eza pona mibali. Eza pona mibali te, eza pena pona basi.
okomona mwasi ya libala aza kotrichaka amoni mobali aza na mosala esili aza lisusu na mbongo te ale abi atikaka nasala nini nakende nga mpe nakende kozwa mobali mosusu nabanda kotriche nzoka nde ozomema malédiction na kati ya libala na yo ozomema bokauki na kati ya ndako na foyer na bino mbana kokotisa maladi kokotisa baproblème kilikili kati na infideli na kati ya ndako bana babela komona bana bani maladi baproblème ekomi kilikili okende boye osala boye nyonso na mabe mwasi ebongika na mobali moko ata mobali aza na eloko te kanga kaka motema ndenge ondimaki ye ndenge mpe bokokontinue nzambe akoyeba kosunga bino conseil na bapesa na basa mabala batika infidélité otango ndimaki kokota na libala ndima na pasi na bisengo souffrance nyonso ata mobala aza susu nango te ata aza nango aza nango te aza su capable ya kosokipe na yo te ndima kaka ndenge so ndimaki wana obatela libala na yo nzambe ye moko ya bilobi akoyeba ndenge koevolue kotindela bino susu bavenir bomengo po continue su na libala na bino bon mpona ngai nakoki kolinga libanda te fona débrouiller na olesa bana na otangisa bana eza mabe mpo ata mobali akoti badossier quelque part atika ozwa mosala te en plus yo mpe mwasi nzela oyo kokende okoki kokutana na mwa likama soit malade soit accident donc eza vraiment bien te conseil oyo akoki kopesa baninga basi ya mabala soki mobali aza na mosala te komitungisa te zwa basi atia na mutu okoki koteka mapa okoki koteka mai donc biloko oteka ezebele tika kolinga libanda conseil na pesi binoka yango kindumba mwasi libala jamais oza ndako libala osa kindumba eza mabe oza na poso osa kindumba boma libala zonge pana bino sala kindumba na ndako libala memaka blocage bima freinage malédiction donc mabe kotaka makasi na ndako asupporter mwasi atekaka te ifo mwasi eloko koyeba kotekisa bien nzambe osunga mobali akopambole akobeta libakumo baozwa mosala aozala bien baozonga nde bazalaka atika kindumba so mpe aboyi aza na posa mobali te aboma libala atika mwana bato ye mosu nzambe akosunga un jour na basa mabala azala fidélité na mobali na yo so oza na bolingo mobali na yo zala fidèle bien sûr ba fidèle akufa mais azala kaka bien kindumba eza mabe na ndako ya libala ata mobala aza na mosala te okosupporte na critique na biso ezalaki ntango bozotalaki famille oyo bazalaka bien possibilité ezali les deux bana na biso soyo babalani ekosala couple ya bien mpo boyebani déjà les deux familles mais or pour le moment eza bongo te il suffit kaka jeune côté azomela boki na atali mwasi mwasi akotai bien bizaleli oyo akolela nango oyo oyebi te famille na epo oyebi yango te ntango bokofanda ensemble problème ya liboso ekobanda nini d'abord mwasi wana na vie na ye déjà akonaître libala ebele avant akota na libala donc libala ekomi neti nakoloba neti aye retraite quoi hein? Donc asali déjà vie na ye suko aye na libala ndeko mwasi infidélité na ndaku ya libala ezali malamu te yo mutu osalaka makambo ya boye esengeli na yo kotika bana basi ebele bazali libanda bambeya bazoluka mabala kasi yo mutu ozwi libala na yo batela libala na yo keba okoya kosimba mutu pamba Kinshasa eleki partout oui. 14e édition ya Coupe du Congo féminin ezali ko continue kuna na Lubumbashi na stade ya Kibasa Maliba badeta itolandana elema oyo 14e édition ya Coupe du Congo féminin ezali ko beta makuna na Lubumbashi na kati ya stade Frédéric Kibasa Maliba ezali ko continuer toujours avec impact na idéologie esika nini ba match bandaki bongo mokolo ya samedi oyo Lupopo ayebaki na ko gagner pe tout puissant Mazembe abetaki kasi ezali ko continuer ko beta makuna avec impact na idéologie tebi malamu ko banda ba mikolo oyo euti koleka nde ministre ya Petentik akendaki kuna pona kolancer ba activité na stade oyo ezalaki réhabilité et pa inaye gouverneur ya Katanga
Jacques Kiabula. Na simana yango nde ba activité oyo e bandi ko salema toujours avec impact na idéologie pour stade oyo ko tala ba qualité na yango na ndenge ba bongiseli yango ezali ko pesa toujours pour ça ya ba championnat et betamaka awa. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh là là, attention. Jamais rata awa na KNB TikTok ya mokona lelo yango. Osala Ligue Kelemba, j'espère. Papa to sala Ligue Kelemba soki yango te moi to vivre ezate. Merci. Ligue Kelemba ce qu'on en français ba bien. Ligue Kelemba en français. Ligue Kelemba en français. Changer mususu ya wana te. Merci pour vos alaki ebele ya kolandaka NB News ya mokona lelo nazalaki na sengo ya kobandana bino semaine elongo. Tika ete Nzambe na lola aiba na kobatela bino pe bo continuera toujours ko s'abonner na ba plateforme na biso nyonso to Facebook, YouTube, bo s'abonner pour bo ratakata édition mon côté ya KNB. Kana bino tokutani bongo lobby. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.